Ils ont malasuka. Pour nous, la pour ceux qui ont courage, ils n'ont rien. Moninga ufinga ba. Mutoya na kombo ya wenge wana. Jean Bélis Mobutu azolanda ngai. Nous avons une équipe de football. Mais Marie-Paul a bien fait sa combo. Marie-Paul a zalagité. Marie-Paul a dit après 10 ans, 15 ans après moi. Na wenge. Donc, pourquoi Marie-Paul a dit parce que Marie-Paul va comprendre les termes. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Il est leader. Non. Naël Paris na bango. Ça fait. Nous les connaisseurs, nous les connaisseurs. Oui. Ça perd, bon tchaka makelele, bon mon ababato. Nous a bien dépassé ça par mes communes. Nous avons mon abato, ce sapé. Comme il est na kanda moko boya, kanda ya balabala. Yo obaniforme na mbula nini. Ah, Marie-Paul Sikoboa, Léli a mono saboté Makassia. Je connais les joueurs étrangers. Voilà. Au moins, nous avons Ngai Adolphe, Ngai Nazalia. Ngai Benande Nazabo, nous avons la Bilamo, Talning Nazapo, Banana Moutou, Tina Manzaka, Tina Suki. Ah, comment tata Yuma. Yokota Bolo, on n'a pas nama. Yo, c'est la coopération. Yo Herman Ayebio, Herman. Ah ben on donc bah Yuma. Oui le mot va me souba comment on le bat. Parce que si je me défoule aujourd'hui, c'est trop. Bah hypocrite bazali. Bah déjà que t'as de la qui toi deuxième fois. Bah golingama. Ni nazo yimba bien de moi. Ni nazo vendre ça banzem. Mais surtout mutanga deuxième à kendati la première. Jalousie on est kaka muto zo benga ondeko. Azumuna kaneti ko zone yalinga ke koma soki donc soki nini azuma ke yo mais banenga na ngaki laisser bomba ça les qui ne bouge voilà soki komba wango so bambango fo bambango makamba oh balobi bino bozaki be tchétchéri na wenge ndezalaka jibe mpiana na we ranson na ebité message no repesa tant ba yemba li sapong balobaka tchétchéri bolinga koluka ba problème te place ça mutu na mutu aya na pierre du fils na ye soku ya zalaki te eza jeu moko très simple et qui me suis besoin dans studio pour dire que wane bonga il faut Blaise Boula ya ayemba Blaise Boula fois la qui sachant pour mon ba image pour nzembwe bonga il faut jibem piana chali kolo ayemba papa Chérif ayemba amata ponze mwezo sens Adolphe Dominguez il faut zala anguluma et puis son que studio tata zate bata bien ba koyate damage koyate bazulema ngamna yana bango na wenge badida kesi bolala nzala studio bolala nzala ko elo wa ntsone soka zate zo senti que deuxième fois moko boya ba velo avec king ezo zanga tanto komina no andule zo le bien succès bol coup de thème tu fatika na poto ato bandit toujours na kin tiki banzele ba masole bele fo kende ba famille pe bazali tokoya banzele bonge funga maki ah papa forme kuti ko ngate na kabela ba msuku to forme na dele miti ba tunanga to za ba mo bien ba susu bazwa ba msuku be mona ba ngo ngalide o nga bazwa ba maneti ba na ba renya na kino ba bete maneti na azo bizao vérité boni vérité kaka kwe ngamna ke en Allemagne ngamna ke en Allemagne ta ba maneti ne bimi Allemagne ndeza ko fourni maneti wana ngana ina maneta bosomba na tekele ba maneti wana 200 francs 200 bata na zo apete ba 200 francs bazwa na nanga l'idée bazwa na nanga l'idée mais batalika no makamanga ko makiti ba moto nini tous les musiciens pour nous ça qui wana Dieu me voit ah na zo ba na chanza moto. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude.
c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Esposo mona, esposo yoka, bomade awa toza yamani kole malonga. Moi je suis un qui bon vinishima. Oh ya kanisi Singapore vraiment manebinwe. Azaya kotonda, azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi. Tika masolo ya balabala, Maman Nicole Malonda a pessi makambo. Pomade Awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et pomade Awatoza et pessi solution pour la masolo ya kovandi sa taille ya ba maman. Volant hydraulique et pesaka deuxième regard. Pomade Awatoza et tondi sa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire aux sambanda. Pomade Awatoza et sa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa net na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate bazolanda bazoluka baiba melu vunu na baou. Pomade Awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Awatoza. Mama basepeli, papa basepeli. Yaga. Manicole yaga. Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la mona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mikie, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka, menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelais. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes.
Elenga Congo TV, chaîne Moko Nakatia, République démocratique du Congo. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobota Labiso, Martin Engi, double vitesse affisée, Nakatia Elenga Congo TV. Merci vraiment na Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka la mignonne, Nakatia France. Merci na Ser Nanga Moko, Ser Akitoko, Ser Mora Solarabien, Fabio Lamadidi, na Peso Bambo Teatro, na niveau ya Belgique, Fabio Lamadidi, moi si Kitoko, moi sa kilo na katsa Belgique. Merci Pelisusu na Karisha Sadik, la finlandaise, vrai chéri. Merci Lisusu na Mati Aluta Mulumba, Mama Anto Aluta Antoinette. Merci na DJ Tobis, DJ président Nyoso, yaba DJ Changu. Merci Pelisusu na Chukuma, papa na baby OP Azali ko Talabiso. Merci Lisusu na Freddy Madidi na Pesope Ambo Teatro. Alors lelo tozana tata Adolphe Dominguez na Sir Sam Kunku na niveau Londres ndimele alela tata makasi lelo tosale mission pour na Sam Kunku alanda biso ensemble na Zaï Patrie Trésor Bongwa na Katsa France. Tata Mobich, Adolphe Dominguez, Ndetozane Elenga Congo TV. Bonjour, Prince. Oui, bonjour, Martin. Donc, vitesse, quoi. Vitesse, venez continuer. Vraiment, on appelle ça tout, mois et l'amour. Donc, tout continue en février, c'est un mois d'amour. On appelle ça, mois moko ya kitoko, nzambe ya batela, nzambe ya pambola, nzambe ya zana, batunyo sobazola nanga, quoi. Adolphe Dominguez, le chouchou de tout le monde, quoi. Merci, président Adolphe Dominguez. Merci, le jeune patron Dadi Oazota Labiso, boutique d'habillement et Frotta Mode, boutique Yabasta, oh vraiment, Ezali Kolatsa, parti Saint-Michel, il y a République démocratique du Congo, Dadi Lukombo, Dadi Lukombo. Voilà, le jeune patron Dadi Lukombo, boutique d'habillement et Frotta Mode, na niveau à Lyon. On a boutique à Bastar, t'es prise. Non, c'est pas lui qui est bien, si malanga salinga bien. Vraiment, Dadi, le jeune patron, n'a pas si mbote, n'a pas si ban à Nyos à Lyon. Mbote, vraiment, n'a pas si ban à Lyon, basali, ba fiche, n'a dengue na bango. Bana Cape Town, basali, n'a dengue na bango. Na brise, puis bazo senga ya bango. Donc, partout, bazo sala. Et puis, orchestre, puis bazo sala. Bah fiche na ndenge na biso quoi. Donc vraiment merci na bana Lyon. Merci na batunyo so baza soutenir pièce contre pièce. Ba kotande boutique d'habillement Frotta Mode na Lyon. Boutique et Frotta Lyon faut comme ça paye à congolais. Boutique ya jeune na congolais. Atekaka tout ezanga na boutique. Nyo so bomo na partout y patekaka ngo. Donc Dadi Lukombo vraiment coup de chapeau à toi. Nous on est là, on est toujours là, on est là. Yo mo monite. Ozoka sur la poto. Yo mo zomo na beauté. Et nakamora siko batu misusu olinganga na yo ngai te. Et tinga fona loba parce que moi je parle que de moi. Lelo na lingo loba mingi te nazo pe ngala ngoma opesa ne cours. Siko batu misusu bazali au moins de selo émission. Siko oya na commenter abani ko finganga aza ko critiquer nga nazo ko na sino misabino ke. So mon émission na kotana yo te. So linga no ngati kotala émission na ngati. Na yebite so bazala wapi. Bata poto ba gentil, ba vrai bata poto. Ba sera poto. Il y a partout il y a monde ba gentil. Mais dans ba quelques bateaux. O batinda ka bango so moninga émission tato bano comme commentaire. Yo la vie na yo. Nengo za wana ngala kotala émission na yo te. Ça na émission ngana fa na tala yo. Na tala ngote. Bon pourquoi yo oyebi ngate msomona ngana na télé oyoka banze monanga na kuzu olelanga pe na kuzu mokoma soko ba beti li solo commentaire tata solo ba dans ba ni yoza nani taba tu misusu na vie to kokuta na jamais na vie moni biso ko sambelo moko ko loba na mutu mabe c'est pas bien ko sambele kitsa moi ba tener quoi ezala malasuka ponga na kebisaka. Pour ça, tu as le courage à le balader. On n'a rien. Mon gars, on finit à battre. On finit à telle émission. Sans le niveau de la télé. Comment te péter? Ne regarde plus. Regarde tes cinémas que tu fais là. Tu écris n'importe quoi. N'importe quoi. Yuma. Tout ça, l'émission. Merci, Karel Ndouka. Merci, Bodo Television. RM. Romiel Mosengo. Foro Lobara. Un vrai Joe. Un vrai serre. À cause jamais tu vas commenter ou commenter. Dans la vraie momie n'a parlé, dans la souka la petit, dans le danger, dans les artistes, dans le représentant du Congo partout, dans le bête à former, dans la montre danger, dans tout il y a danger, dans la monanza meilleur le banani. Monanza. Monanza meilleur.
yoka sango te nasala accident bato to babiki nakufa me nazali otika biloko wana nzambe mokonzi omoni bayere moko mwa réserve za po tout le monde akoma koloba internet comme ça motu tout danger la motu akoloba na te na vie mosu aza tata mosu aza petit mazoloba kaka so bokutani farafara bana oloba ndenge nini akoloba nini c'est pas normal, c'est pas normal. Regarde tes oignons, regarde tes théâtres, t'as la biloko notara sur qui match sur nini. Comment t'as raté parce que ça fait très mal. Ozo ko makamo muto yebi ete. Au bon na nga pe jamais. Tant na nord, yo za na Zaïre. Vous comprenez? Tant na nord, ya za na Zaïre. OK poto sur qui lobi ozo commenter n'importe quoi. Merci tata. Adolphe Dominguez, alors pièce contre pièce, tout le monde a déjà kalaté, batu bandimi baza tellement belé tout le monde ba image, na potonde batu bazo zela déjà album Ebima. Alors tout betano li solo, il y a pièce contre pièce et comme na niveau nini pour batu belé pe bazo zela. En tout cas, ba Laura Musungu baye pour tout ça la ba clip ya formé. Ba Brice Mpangi baye, batu belé baye ba na Londres. Donc l'encoï baza ebele baza na Kin, na Paris baye, il y a Bruxelles, il y a Afrique du Sud, il y a États-Unis, il y a partout bazali awa. Vraiment batu tout bazoze la album. Vraiment nzambe mokonzi akocha le boko poacha le boko le 14 février za mois d'amour, mois ya ba lulu na biso boko yoka ba rumbo ya bien. Oye mami na ba niveau nyoso esali musala ya bien. Donc to sali vraiment musala binga na ba mission nanga. En tout cas, je crois le 14 février, Boyoka, Bogotala, vivre pièce contre pièce. Parce que les 14 ils ont calaté déjà. Les 14 ils ont calaté. Calaté. Donc, toujours vraiment les 14 Bozarango, sauf changement à Souka. Mais, tout ça sûr que les 14 pour Badbaza Rosela, Badbaza préparer le champagne, Banini, Obi Mikolo couvre fait à Makassi. Donc, vraiment, tout le savourer, attend à Bandaku. Donc, bateau baza partout, Bazozela. Basero ya kitoko wana basero basukola ba 200 fois bajo balataka bien bajo babana forme banda e banda bazozela bato ala poza pièce contre pièce za mbongo na bilamba. Donc vraiment bozala tranquille bozala apaisé bolanda bato bazoloba loba te biso sa musala. Nous faisons que notre travail na biso za musique soyo na mama ki voit to memi ope kuna soyo na mama boto memi ope kuna. Donc ndenge za wana les 14 vraiment nzambatsala achalobo kaninga chaka le 14 bozana album na bino l'album mo bat bazose bazelo musute album a 2000 ba clip maramnyo so déjà salami donc 2021 ezali pièce contre pièce ba clip zo salama donc déjà ba saper bazo benga bazo tinda ba photo donc ezala bien merci vraiment na batoyo bien. Alors surprise nous sali pour tout le monde à chaque fois moi ba maman ba sepela rapene loro moko c'est la bango surprise par rapport à ba single ba album obeta ka tour ezandengeni surprise ya ba maman surtout Karcha Sadik la finlandaise Fabio Lamadidi ozota la bisope na niveau ya Belgique surprise ezandengeni. Non ba sœur ba la calme ba yebi kenga na za motu na bango na za lulu na bango vraiment boza la calme bozo ba rumba ya bien. Barumbo sokozo yo kanguna bana izo déranger ti barumbo yo ba parents ba kobina barumbo bana mike ba kobina vraiment sorbo lingi pe musique urbaine ezali boyo kayango musique urbaine to yimi na français en espagnol en anglais bon c'est là vraiment on n'a pas triché dans l'art quoi on a vraiment bossé à mort donc ba tout bazozela bana FIFA bana ya équipe nationale ba saper à Suisse. Ça perd, il y a UK, il y a Angleterre, il y a partout, il y a Irlande, Cédric Ndombe, Tambongo, José Lipassa, Rami Amis, prêtre, Baza Ebele, Ochudi na Bruxelles, Baza vraiment tellement Ebele, Papi Mbala, Papi Choma, JP Loboko, Guilhem Aindo, Lemwe na Bilbao, Baza vraiment partout. Donc, Bazo Zela, album Oyo. Lelo comme on mutu toi comme ça là nzembo donc message est qui ba pièce contre pièce comme na ba théâtre comme na politique et comme na ba film et comme na nini ozo sentir que ma sola forme zongi et comme mutu mususu bana ko lobana lusu ba to comme lobama ma forme ozo sala nga plaisir na moni communication et qui on peut tout dire bilamba ici la kinango
forme ma forme sila ekobako bayaza voyou alingolo ma forme mais lelo mututu azongi mututu azongi na nzela komona sa forme ongana na forme ongana leki bobo ça veut dire que mais na ba prophète pe ba kotima solongo et là si pièce contre pièce ça là qui bien capté donc boza na bino kimia ozana lamba na yo lata fait beaucoup la banga tata vas-y lata yango moni lelo et ça plaisir banze mwezo bima ya forme aboyina boye c'est bravo na bango mais bazala après basukula matoyi ba yoka pièce contre pièce. Alors merci vraiment donc question Nassir Freddy Madi dit président ya bana masina na niveau ya France balobi double nationalité azota la biso na ndenga France lelo ba cour comme pesama ya bilele ya bilamba mais tomoni kuna pe prophète Denile Salobi ya komi président ya ba saper nyonso aza numéro 1 na RDC. Est-ce que message nous kopé ça pour koto yo lo bara yonde numéro 1 papa chéri Jibem Piana aza deuxième et puis l'autre moment na prophète Salobi ba pièce nene ya grave oyala tara. Est-ce que message nous kopé ça likamba bilamba o comme lo ba matron na RDC pour comment pe sa formation non tengai te bonga na seki nanga bord na seki parce que na moni message qui quoi pour nanga message qui côté une église donc moni lokola ba Coutinho wana ba Fernando alors beta formé depuis kala Denile sepeni so à côté maramba ça va bravo pour naie donc les autres ont fait ça cours ya sapato chaussures moni chaussures marron voilà chaussures marron foncé et ça sapato moko oh il faut qu'on respecte couleur voilà. Ça veut dire il faut là tango na lamba oh il est clair donc clair ça veut dire qu'on là tango na grise foncé ou là tango na sapato voilà et ça la sapato ya moindo chaussures ya noir chaussures noir ezali lokola sapato ya couleur noire ezali lokola polyvalente ça veut dire okola tango na smoking okola tango na bureau okola tango nelamba nyonso lingi okoza la gentleman olatini ni motie chaussure na noir donc chaussure noir eza ba chaussure moko to respectera yango mingi parce que jouera ba rôle belé siko eza na ba chaussure musulu ko ba chaussure ya rouge keba okola ta costume bien olati costume bien olati bien mais okute na moto ah vitesse comment pour pesa ni moté ule elongi na yonde et puis sa sentiment et monana attendez maman la sapato donc sapato est dominé l'élégance là. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez très bien. Donc au lati qui toko jusqu'au sapato rouge au tchenase sapato rouge ça na bilamba ou elata maranango de yozuga elamba na yolati sapato rouge et bomio est cassé ça veut dire quoi tant okuté na moto ozali sous élégante devant lui il te voit pas atali malamoko sapato na enta au tchesibi au poli. Et ça sous ce rolati costume tant on lati costume no ya kitoko to ya zili to ya yoji to ya Versace to ya Vivian to ya Takeo to ya comme des garçons to ya nini marque de solingi tant on lati on ko baksa accessoires et belleté parce que trop d'accessoires et ko bomayo ça veut dire que tu pochette ou tu cravate ou tu bende ou tu logomoko ou tu pince ou tu nini et ko boma donc lolo tu nga to tapia mwa cour wana mokie sikoyo ba garçon belé bazalaka alati ne bien mais et le rebemier mokaba il faut respecter mokaba c'est le moko ndeki biso to loba ceinture ceinture tant que là ta ceinture il faut là ta ceinture yo ezo joyeux bien alloqué et ça loba cordelette et puis sapato il faut pas ko tiango cirage trop au loqué lamba moko bateka na yango pango sikaka cirage au coach cirage une fois par semaine ou deux fois ils étaient chaque jour au tiamoko bona cirage malamoko comme pango sakana yo solingo au moins le sapato ya de sapato ya de babenga ke gagnant pourquoi parce que yé azali aza vraiment okola taillé la de ozo se demba kotambola ozo se déambulé na okola ta sapato de équiparateur okola tango na jean okola tango na pantalon normal donc d'un vraiment
eza eloko moko eya mpona embellir le chaussée surtout soki oza na sapate ozwi chance sapate eza ya cuir na den alolo tu classes ça bien donc vraiment lelo kura lelo totangi na kota bango basapate tozongi na revenant no mouton nayembi nzembo lokola Ridi Ilumbe nzembo kitoko nayembi lokola Rami Amisi moto ambongo akufaka te me akina kopema José Lipasa mpe nayembi nayembi lokola Barbara Nadine moi ça succès ça fait 20 ans mené Barbara Nadine ya pembe donc hier sera seka ma pâte ezokota sera là tu en tout cas on veut toujours de Barbara tantine Barbara Nadine on t'aime tantine Barbara la kangala po à émission salama barumo benga ko benga partout dans le monde donc nalinto bossa na Eric Gwen mobali yo kate Eric Gwen azu suka la notre samedi tozala kuna tozala mariage tobeta kuna tobeta qui samedi passé à Maïfouila mais avec distance yobika parce que Covid ils ont menacé mabe ba nekolanga bazana poto vraiment bobate la bana bobate la famille parce que malade des allés faut vraiment pour comprendre que maboko tout le temps donc vraiment toza bomoko biso nyoso donc album nabino boko zo yango na téléchargement na ba plateforme nyoso pièce contre pièce ya bako sayote bazo zela ne pièce contre pièce bato fana ngi na ba sara sube émission te ba ko sala bravo ngalinga bongo parce que nga mutu mo ba nga tata nengo pe mitango yo ba nonsa be émission to ça ba tu ba ko finga ba ko loba j'ai compris les rapport na nini kastan yo mona rabongo fandi bato ba kipete tango zongeli bato ba ko mo finga ndozolo ba eza sko ponani balinga nga ite mais nazana bato soki na ba ko lingo pe mokili mobimba tete mais ozana une grande partie ya bato balinga musique balinga yo déjà ça bien so yo linganga te mutu so linganga c'est bien et alors bino ne bokene ko zo mbongo po casser promotion boya ka liso naebi pe bokindikiti Tracy Mbelenga pro ba publicité la chaîne to yebité ya artiste nini ngaza Tracy Mbelenga pro naza kuna te ngalo bikaki et pas yo bino bokene ko zo bala po casser album nanga et c'est ngala zala ngina bino naebi si ba masano to bozwa ki loko mais bolia ka pe ba mbongo ngo boye ba pe ndenga ko lela ngo sozo lo bakaka na lobi na mingi te lelenge Congo TV vitesse ya ngwana te voilà il fait chaud là alors merci mesdames et messieurs voilà tozo continuer na tata Adolphe Dominguez ndetozane awa boyoki bino nyos tout formation oyazo pesa pour na likambo ya forme pour kalaté awa pièce contre pièce les 14 déjà biso nyos tout rosa déjà devant la télé na biso pour totala et loko na malam oyo président Adolphe Dominguez a scellé le peuple congolais surtout bande konyo soba partout dans le monde pour tozela vraiment to yambango na motema moko question musuna tout na batu na poto bazolo ba A18 mbele est-ce que ekobeta nzadi tende batu musu tozomona ezobeta beta pour tout vraiment zulon pétant ba clip à qualité bien na ebité message européen ça ba stratégie zandengeni. En tout cas, musique ezaka musique hein. Bo pesa ngata so boyoki eloko bimi bo somba yango bo télécharger yango. Ils en a plus de 31 chansons, ils ont ébélé bo pesa temps boyoka maloba nino tolobi. Boza la précédé. Et puis na kosenga batna batna banzembo na bata Londres olinga nzembo na bango bata Italie kuna na Bomento. Kuna na Bomento na Italie kuna na maison Bomento boya wana jour yango le 14 ba champagne kozala na lieu bako tia ba champagne na Portugal ba ya pour le moula ba recevoir ba champagne ba melango mais toujours distance donc vraiment na bana classe bazo c'est la pièce contre pièce Toto Adolphe c'est comment ça sort quand nous tous nous attendons dans la bus c'est danger donc vraiment baninga bangai batutu ba yebinga Bakoko Madera, Debs de Mukalinga, Bob Shaumba, Trésor Okoko, Rick Benny Mobile, Anibo Boy, Bino Nyoso, Gimenga, vraiment PDG Richard Majero, 3 fois PDG, Lokololo Boko, donc 2 fois T, Bozala Kalm, Cédric Lumbu, Bino Nyoso, Naimi Batu, tout bana souci, album na Bangwe Bima. Donc vraiment, Nazar Opé Sabino, Nassur Nangaï. Vous allez discuter, Merci.
Tata Adolphe Dominguez aza sirne batu nyonso bakosepela. Alors tokota kaka na moi question moko oyo batu nyonso bazozela pe partout dans le monde. Il y a Wenge musique à 4x4 bozaki bino nyonso ensemble Weranson Jibem Piana Adolphe Dominguez yo déjà batu bazaki tellement belé ba Didier Masela ba Blaise Boula ba Lempela bozaki tellement belé Marie-Paul surtout Pelsu Totanga Marie-Paul a joué tembelé na niveau ya poto. Aïe, awa, tu dis pourquoi Banda Koyate, mais Mikolo a zongi trop Fati Béton. Comme il y a Fati Béton, et là-bas Fati Béton, a joué Jipa Fati Béton. Alors, bino nos tout na clan Wenge, bozaka na ghetto, et puis bo liambongo ya pepper de Tilelo, il faut que c'est un peuple pardon à stade des martyrs. Est-ce que le message nous repère ça, na Marie-Paul ou Azung na Kinshasa, mais Azou reconnaître pe binoté, clan Wenge Mobimba. Bon, mon ingaï, pièce contre pièce, ils ont mis le 14 février, quoi. Donc, les albums, tout bazosé là. Donc, banzembo, ils ont barumba ya kitoko makasi. Ba chéri, ba bébé, bazosé la rumba wana. Donc, bo souko la mato, ils la barumba. Eh, banzembo, le roi Eric Beignet. Hein? Banzembo, wana, vraiment, banzembo, wana. Donc, na manda chata benga vie, na ose la nzembo, na yoka. Donc, ngai, je parle que de moi, dans mon album, Nangai, pièce contre pièce. Ah, c'est ça quoi. Donc, batou vraiment, na beti banzembo urbaine. Banzembo, on a évité. On dévier la question, on a des mots pour Marie-Paul Azote dans la TV. Donc, on a barumba moussou na beti ba note noire. Ba barre sur le T, ba pointillé, on a beti ba virgule. On appelle ça petit nanga tondolo. Donc, vraiment, album est adagé. Vitesse, on a vitesse. Tant qu'on a dit, il y a ma moto. Ah! Bana yo yebanga, na sali suki 40 émissions, na beta ra forme zongi. Tant qu'on a na nord, na Firenze. Toza la banao. Masalanga Jilemba, la Bogos. Bogos ngo, Bogos à Paris et totam la Jilemba la wana. Pour ça toi va Bogos. Tobe ta forme. Identité yango wana. Identité ya forme. Identité yango wana. Yo obani forme na mbula nini. Ah Marie-Paul Sikobo Leli a mono saboté makasi ya. Wani. Ngazo beta masona ngai. Ngazo beta masona ngai. Vous répondez à ité oté na maramuto. Non. Je viens que pour parler de moi. Donc, zappez non. Non, je parle que de moi. Donc, non. Ah, c'est que vous êtes en prison. Oh, Fati Béton, on est Fati Béton. Dans le lobby, non et non. Au Moninga. Elenga Congo TV, Elenga Monde Zara Awa, Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka, Gloria Kesse, Nassima Caméra, donc non. Aloba, non. Wana, Mikolo on appelle na style non. Nana blouson on a beta na clip ya pièce contre pièce. Ah, blouson a pris bakara. Donc album oyo il y a Jeep Moko. Donc ebisio album oyo ba pièce donc ngana bani forme ba tebele ba na Zaïre. Même temps d'Ozawa. Il a mis à prix à Jeep Moko. Il a mis à prix à Bakar. Donc, on a bêta ma je connais les joueurs étrangers. Voilà. Au moins, nous avons Ngai Adolphe, Ngai Nazaliao. Ngai Benane Nazab, on a rolé la bilamo, Talning Nazab, propre banana Moutou, Tina Manzaka, Tina Suki. Non, ne m'amène pas dans ton jeu là, tu veux m'amener. Je parle que de moi. Non. Merci, président Adolphe Dominguez. On a là des Rolex. Et à $38,000. On a bêti à mentir. L'autre on a pris l'étiquette. Pour le bengam na banana étiquette. Il y a une étiquette. Na beta les solo identité faut dans identité ça veut dire tant on veut beaucoup là qui
atikala koyebisa nga te okingani babi eza nde yo tata mutu tu ayebi nga azalaka te ona bafilme nga azoloba makambo ya réalité c'est toi petit na ngai yo moto kosimbaka trône bavie jes bazalaki tout le monde était là bariva bavie na nga tar biso tozokende na bavie na nga bacolonel Jagger bino bozalaki de Pasco Ndinga témoin ayebi ta confiance ebise omoni tata ata un jour naza te ye moto akotikaka na trône. Ah, évidemment. Au moment où on a ma forme, il y a des gens qui ont sous un appartement. Ce qu'on a vu là-bas combien? Et cocaté. On a 3 chambres, 4 chambres, il y a forme. Et puis pièce par pièce. On a patron en somme là-bas 81. Tile les alliés. Donc Tigali vraiment. Dans la chemise, il y a chemise à boulevard, il y a Seria Mohamed Ali Foreman. 74, eza dimi, comment dimi, mais il est les alliés. Donc, Babilambo, tondo mona mo che sentir dans l'oquette, ou clip à Wenge, 4x4, na ba jibe forme, nga na pesa gu ya forme na Wenge. Nga na yana ba vrai momi, na masa na ngai. To mema ba na bata mongo. To mema ba Silva Gwemani. To mema ba Serge Bokana Junobeli na embele mama na nzembo. Yaya na Isa ate na yana Claudia Likulia doboya na ba vrai chéri mbongo bilamba nyonso na Wenge na yana Christian Chis na Wenge na yana Lema Ifila na yana Bébé Mobodo na yana Germando biso ko na ba limité wala ata kutu bokoma koloba trop mais lelo komo loba ma trop balobi bino bozaki be chéri na Wenge ndezalaka jibe mpiana na we ranson na ebité message no repesa tant bayembaka lisapong balobaka ececera bolinga koluka baproblème te place ezali bango tuna biso toza bafrère toza vraiment bafrère mutu na mutu aya na pierre du fils na ye soki ye azalaki te eza je moko très simple eyaki mosusu boza na studio po diske wana ebonga il faut Blaise Bula ya ayemba Blaise Bula fois la qui sachant bon mona ba image bon nzembe bonga faut Blaise Bula abongisa yo na champ Blaise Bula fois sala boye bon nzembe bonga il faut jibe mpiana cha likolo ayemba papa chéri faut ayemba amata bon nzembe zwa sens Adolphe Dominguez il faut zala anguluma. Et puis, si on studio tata zate, bata bien baroyate, damage royate, bazulema, ngamna yana barona wenge, badida kese. Bolala nzala studio. Bolala nzala ko. Et alors, on tsone soka zate, vous sentez que deuxième fois, moko boya ba ville roi avec King, et zo zanga, tsone fois zala. Le roi de la foi. Il faut makaba zala, pas bongisa biloko, nyosi zala bien. Voilà. Vous avez senti? Donc, Moutoutou, Abanako Yana Pierre, du fils Naye. Tambolo Bagabo, c'est pas bien. Boutiko dit qu'on démigre bateau. Mais ce que yo kanan yo zalaki te msozaki na lobotamité. Wenge na kobandelango mutu nyonso même ba vekis. So pe ba bazalaka te administration ba ça ba papier. Biso ko kini na bambasale te vekis au sala. Donc yepé apporter quelque chose. Voilà. Bama opeso apporter quelque chose mutoya na kombo ya Wenge wana Jean Bélis Mobutu azolanda ngai kozaka kalaka équipe de football mais Marie-Paul abiye mutapé sa kombo to sola na Marie-Paul azalaki te Marie-Paul azena ayi après nga ba 10 ans 15 ans après moi na Wenge donc pourquoi bino bozo memaka Marie-Paul a selbo parce que makambazo lo baba tu bazo comprendre yo kanga est-ce qu'on a expliqué leader non na el Paris na bango Nel Paris na bango. Na pesi mbuti pa zakuna Marie-Paul. Vous senti? Donc il faut Didier Marcela zala avec ta base na ye pour ezala. Il faut aimer boanga zala. Donc on a que Wenge zali équipe nationale. Voilà. Wenge équipe nationale. Bon ya kate ke o soki te. Na ya na vie Debouli Fataki. Na ya na Yula Balls. Nayana ba Serge Toto Banguma nayana ba tutu otula masalanga oyebisa bino chituka piano netingala le premier na forme na monde yaza deuxième ba msuba ina ba centième ba 200e ozo sentir botolo ba bilo moni lela la fort na be omoni Wenge
tena pe na sisa le likama pour bobeta ka sudi so bobeta li soute parce que tant Marie Paul et bon ti mara to silisa na expliquer que wengeza force ya mutu nyos oya yaki na lidesu oya yaki na mapela oya yaki na boyango wana donc boyeba ke wengeza ya biso nyoso ils en a fondateur ils en a ba cofondateur c'est tout ngala vice président ya wengeti est-ce que mona ngana tela ngo makelele honorifique quoi. Donc vraiment, tout baso la nanga, botika la même discussion, boyebi to koli place moko, to bali place moko, bana bazara place, boya kana ba makele le wana. C'est là wenge bo tuna rande batata. Te ko tuna nga ko te batutu ba bili sula wenge ndenge ezali, un point très bas. Point. Donc siko bato baso la nanga. Et 14 février, vraiment nza meso ka tshelo boko, album na bino pièce contre pièce ezobana. Ezobima boko sepela quoi. Bana Paris, babi forme zongi na Panama. Londres forme zongi, Italie forme zongi, Portugal, la force à l'Italie. Ah, masalanga jansi, à ton immeuble côté nanga. Jansi baya sa ton immeuble. Donc osé belé, basé belé, donc vraiment ba Martins bino nyoso, vraiment na pesi bino nyoso, ba la FIFA, équipe nationale, ba ser tout ba être forme, ba tout ba être forme boza et belé ba na Ville Saint-Georges, Franck Maketo, baza belé, bino tout, ba lambi au port de Paris. Baki Pwanza, donc bino nyoso, Fredi Matete, bino tout, n'a pas si bino moté, et frata na Lyon, pour soutenir. Dadi Lukombo, le jeune patron, à niveau à Lyon, boutique d'habillement et frata mode. En tout cas, vraiment, na CPL, loba. Alors, merci vraiment, to comme Nasuka, il y a émission Nabiso, na ni juste au sa message, on a tout nioté, au kokipe koloba, po, tout baoze la vraiment, les 14 février, pièce contre pièce. Il y a Adolphe Dominguez. En tout cas, les 14, nous avons l'album La Mission Zobima. Sauf changement. Imprévu maintenant sur les Zobima, les 14. Tout solo li. Papi Choma pe bazo solo na niveau à Paris kuna na basé belé kuna bazo solo là. Vraiment JP Loboko bono boyebi neto solo li. Mon cousin Jimmy Bofosa boyebi ka neto solo là. Pour la mystique a formé, nous les mots fouillés en Panama. Mais tout le monde a brisqué totalement ma Covid, n'est pas qu'il n'est pas Covid, mais des obos ma cambo. Les lots dans salle qui, tant dans bimsa, il en bas oyo. Dans salle qui constant na comme na 8900 costumes, il y a combo. 15 000 chemises, il y a combo. 4700 mbati, il y a combo. 415 Nike, au Dikemers, au Yoji, au Nini. Ma papa est comme sur 300. Cinglé na sous-vêtements comme 1400. Nous sommes à Pembe à Bakombo. Na pesi ba blouson. Pour la ngaola ta mingi blouson na kinité na mona ngo yobe bana moyi. Tu vois il y a la chaleur là. Hein? Ma blouson pena il y a blaguité. Zet ma vuzi masananga oyebi faut ça ba yuma wana bakeba. Drone internet baza ba yum te ngalo ba internet bika ibsa ba yuma otika la yuma poko na yanke mais boga na lobaka te na fana na ngana ensemble ça nanga donc ba mokoto kutu donc nga mokoto mais ce que na lobaka toujours o yazana bilamba abenga mamilela mamilela tata na biloko ngapena na nginkutu allez comme ça maman monde ba mon na la vita imana na TV maman aussi là voilà tant on a beta formé dans 93 ba 73 dans na poto na 68 chauffeur mundelo même à l'école yo beta ma sur la forme identité te au fana na vie beaucoup la zolia nguba aso yemba santa lelele santa zala gentio eza bolingo bono nyokolo kurubo ye wana ngube ekota na mno yo fala na ba raja kula o ya biso TV na biso ke somo pesa raja na Paris voilà yo koma tata yuma hein yo kota boloko na Panama yo sala coopération yo Herman ayebi yo Herman abengo bena donc bayuma parce que si je me défoule aujourd'hui c'est trop voilà physicien nzao peut-être ma sultan ba probo mi ki bozo beta bale laissez à désirer donc bayuma
yo poza yumati président ta yo zo zo mbongo po bokase ngai bino boye binga Tracy Mbelenga pro publicité nani na la chaîne ma publicité te ngana lo batango pour que zo mbongo bino ba journaliste po bokase bozo chanta trop est-ce ngana na benga bino po impact za ya ngoboyaka bo changer c'est pas bien musique lelo bon yo quand même la Tracy poani ya ça publicité nani na chaîne ma publicité te ngana lo bana yo manga musu yo zo barré bokenda ka bokaki su 8 ba biloko petit on tala bino bo ba tanga na et donc si ça bateau ngala maître yo bigeda tuna na bolia ba yebisa yo la te pour par exemple kala atika donc vraiment boze la pièce contre pièce baba you madi adi da kese yebisa bango di position tuna na position normal normal na pesi ba de tumbote vraiment mois ya février za la malamu tokutana kaka tozo tourner lundi clip ya pièce contre pièce et puis tozo bete pas Eric Gwenye Mobali suka na fête samedi Sam Kunku Eric Gwenye toza bisonyo stukuna samedi elenge Kongo mobimba bokotala ba image ndenge tata Adolphe Dominguez et Coco on a en coulisses TV bon yo na la personne TV mami yo wali na pesi mbote ba mezamu nyonso Vivia Bonjeka Laurent Mosungu na kin Laurent na bilamba Laurent il a 3 pièces 3 pièces moi mantia ça va Gispang il a 4 pièces ça va Alain ko il a 3 pièces tala ba pièces nengo bakisama mareme bonja so il a 2 pièces ezo ya lobby Freddy Maifula il a 4 pièces na sana zo kiango ngamo na tindi ba 22 000 euros pa ya papi choma abenela ensemble mo me bakangi ba magasin to so mangwa ligne comprendre yo jimu ebi mikolo bo pour nazana ya ba bouton nazana ya croisé nazana ya filet nazana ya ba ya bibende nazana ya ba chaîne en bois nazana ngo tout ebi mikolo tout ezali donc deux fois té sikoto dans après na kota na on peut no ku ya yoji balata rango ndenge yoji la tamanga na sapato té yango la tamanga so la tamina sapato ba sapato na pouf eza sapato ya libaya té ça c'est dit ya mamoto nga ya do loboko mama nana pesa komba loboko mama ngaiti na banda lungwa wana ba petit kuntele azala yebi petit kuntele kota na chambre bunga ayebi papicho ayebi Bayuma. Merci, présentateur Adolphe Dominguez. Numéro de téléphone au PST, pièce contre pièce. Alors merci Sam Kunku. Samedi, tous en a fait, il y a Eric Gwenye, ensemble na Adolphe Dominguez. Préparez déjà $50, il y a carburant na biso, na gloire de KC. Cameraman autre Rosalana poto za ba image artiste musicien na ndenge DJ Abdullah Rosala Adolphe pe ba musicien misuba Rosala wana poto ça peut interview na bango et ça la bien Eric Gwenye Mobali samedi rendez-vous Sam Kunku préparez déjà $50 il y a carburant pour la gloire de KC oazan sima caméra bon à la brancher merci vraiment na Fabio Lamadidi na Belgique Karisha Sadi pues yaro lo batelo connaît ça la bien la télémata et ça moi j'ai Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kitoko au sentir dans le bar on est pressé ngana numéro 1 ya batutu numéro 1 Adolphe Dominguez numéro 2 Tracy Mbelenga Tracy Mbelenga numéro 2 on se lande ba clip bimapo au moins de ba publicité wana ndeza na kati natala binote nataka émission ngana sala merci on t'appelle de ba publicité na kati sala moja clip ya tata Adolphe Dominguez bon à la brancher Elenge Congo TV botika malamu